cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée. Voilà, très heureux de vous retrouver très nombreux sur Exemple TV. Exemple TV, chaîne YouTube d'Angamoro Barési Baza. Vous s'abonner massivement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous avez l'émission Oyo. Monsieur le journaliste Nabino, merci beaucoup pour les belles images. Au pena mutoa rozoa, au sala pena na misapi tout. Yé pena héros dans l'homme on a bombi combat ngate na tanga komona. Donc merci beaucoup. Exemple TV grand T, Valobi grand T. Mille merci Nayo. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Bobenga, au niveau sponsorisé chaîne, au comme appelé partenaire officiel. Yake Rosala bien. Grand merci na Yannick Chamba Godson, les Mamabi du Chiquito, Malik Arafat, Willy Claude Djama, Lina Foukiaou, Monica Makambo, Maman Brian, Bébé Seigneur, Maman Kenaya et puis Primaël. Actualité nous oblige, biso actualité nous oblige. Donc comprendre les Kamongo sur internet, bino tout boye bi la vérité au koleka, Makambo tout koleka. Tous avez une situation moi on a biso ba violaki, mais tous on a net ka ba polémique en internet et continuer dans un double Rolex. Tout solo la net et bananu. Tout moni ya mimi à répondre les sous. Tout moni sous ba glodi ba sali mission contre Karine. Est-ce que Karine a ronda comme une doki? Est-ce que Karine a ronda diable na maseke? Tout solo la double Rolex à long et à large. Beaux appétés, je dirais déjà bonjour et bienvenue hein. Double Rolex. Ouais. Exemple à suivre, mon ami personnel en tout cas. Voilà. Dans les lieux forts, Talara yo, babi ba journaliste à Swagibo, so bango wapi, basila. Un monde a battu tout, yeb ça on va s'abonner dans Exemple TV au balinga. Ouais, babi au tout bolinga double Rolex journaliste c'est pas trop parce que Karine Mokonzi zaza basinga sko patron ya bana mibali net na fait patron na bino. Bon s'abonner vraiment na Exemple à suivre babi chaîne yo. Exemple TV donc na ebité joli Exemple à suivre et puis maral roi. Babi Exemple TV babi des fois c'est Jolivet Nsamba déjà na Bordeaux ba s'abonner et puis na on a le sous venanga Charline Kala na Belgique babi mutaleki ba tout na Belgique on s'abonner bo s'abonner pene belé parce que talara au sala musano bien parce que babi na français il y a vivre et devient c'est le décès à tracer chacun de nous tant mutaro sala musane bien il faut repasser ses chances biso tout s'abonner awa Exemple TV ngamo pe déjà na s'abonner. Voilà, merci beaucoup Double Rolex. Double Rolex ko tala yo boye o so yora bien na bato belé pena na nga internet mais nga internet en yo kende to mona ndeko na biso Karine Mokonzi bato tout ba komi contre ye ndaza mabe atongi baninga ba voice ba émission ezolekana impression na ezani sur makambo na nyo ouais na kolobelo mo boye moni muto aleki bato muto azana succès muto na makambo fo ba critiquer Jésus ko tout monde nzambe asala trop asala mokili mais ba critiquer ka donc so moni ba critiquer Karine Mokonzi la baron donc aleki bango tout y na pesa kep malongonya place azakuna donc moi sa poto en tout cas félicitations pour toto soigner de Instagram donc par rapport à Jeune Antarctique na comprendre que ba tout monde ba bimi boye na éviter ce qui nzala maka faire ce que ba chômeur tamsu ba sala raté ba vana ba ndaku ba n'importe quoi on moninga mouvement lelo na ba te fona répondre ba tout oyo ba répondre ba o ba za toujours prendre pour ba za na posa Karine Mokonzi souffrir c'est pas bien mais ya Myriam a sepelité par rapport Karine aza ingrate abimis na ba audio ninga tonga baninga parce que ya mutana o tanga kombonga na ebele na komba malata nto wana Myriam donc comme yo to benga na français na ebele na komba malata donc Karine aza poso ba ba ya comment les Mokonzi malata ngamna lobango comment les malata nto donc soki olobi ke lelo yie mutu ana otanga kompona kotanga kombone telero pona ko pese makamuto double Rolex journaliste et patron Karine nde muta fulaye mais soki lelo ya ozala ingrat ou bien ingrate pour ba ingrate baza trop tu vois bana mibali kuto za moi play donc la monemba oh na metala non malata o makambo lo bana ba TV donc eza trop eza désolé ya moi na vie faut za makas ko fula ba tout ça pour Karine na fulaye biso to yebaka est-ce que yo yebaka est-ce que yo yebaka abimamba mon internet casse de là que Karine Mokonzi muta pesa makambo donc ye malata atika biloba loba ngam na lobi yango ta qu'est-ce que double Rolex akeba Karine à niveau na etse pour biso nde Karine nde muta fulaye ozongo point pour to yebaka ete malata nto tika biloba loba lia semoul Karine aza biloba loba te Karine aza star ya za wapi ya bima wapi to yebi ete to yebi ka mutu mo ba bimisio kombo Karine muta fulaye to so la bien ba la poto ba otala bemission to yebi ete muta fula eza Karine Mokonzi donc ba l'air ku te belé ba nino lo ba donc yeku tu te donc atira biloba lo ba lia semoul
ata la TV longa lo bien moi. Voilà, Malolo Maloris, la Congolaise, femme avec un grand cœur. Pourquoi pas penser à toi, Franklin Bissilou Franklin, et je pense également à mon papouche Gilio Manaputu, Yaïget Kamazi, Babi Kalate, Penda Bato à Londres, Baro Kitawana, Nakata Paris, Babeta match amical, Baro gagné, Bacomédien à Paris, Hedouche Kapanga Keba, pour Roby Vwemba Roniata, Malika Rafata Robeta, donc Roby Vwemba, Ozuna Bruno Aruna E19. Mais côté la Karine, à Sakina Bande Kone Nyonso, équipe nationale, tout mon équipe nationale de Panzani, Mouta Panza équipe nationale, comme on a tango lobi, comme on a en désara, Yamalata. Yamalata, Anto, donc Yom Talinia, ça, tu as pensé l'équipe nationale, tu as pensé l'équipe nationale, tu as omoni, eza mission. Omoni ya to so la bien. On s'en comprend. Na vine to boye ba tutu ba olingote. Eza ba biso lelo ba double Rolex ba tebele pe ba linga biso. Mais nana ba fan ya danger. Ata yo lingi no ngate, nana ba fan nga ba linga. Net ba tuloko ba mamuke luzolo na Paris. Ba ba linga nga. Net bo frère nga Dondi. Dondi bo frère Dondi. Alinganga. Dondi. Dondi ka ko. Dondi ka alinganga. Oh, mais makabo bimi lisuzo na zela no. Zela lisuzo zela to kende. Donc ndenge za wana do ba tebele ba linganga. Donc na minute yo Moutou a sala tout équipe nationale et Panzana autant comme on a Malatawana équipe nationale et Panzana et ça va tant d'esprit équipe nationale les a sont sans esprit qui pas Bayuma mais ba biso le ba Rolex ça rend ba Karine mon compte pourquoi Rolex a comment traiter pour convaincre ngana talana au basket talana au body donc on a vivre ozo na rappel bato banzala teke o mutu mo be na pota tinelinga larba nini pona finga Karine ya na sensité ya o mona bi ba mandia botika Karine mon compte ça la vie na ye parce que eza vinaye comment bino tout bozaka jaloux mutu asala bino nini so bona posa Rolex a futa bino ba mbongo boya ka boleka la émission to bengsile mo na bureau pa to futa mbongo ozana problème no te boye nini nazare pa bandoko na biso na ya pa ba mama lek na so place olala yati esengi nini to lukelo place ko lala botika komba mona bato mais kotala Juvenal ninga chepe micro pa kotu mutu otanga ba kombo na no mapeka solo mapeka solo ake azwi soki ser wana otanga kombo wana basala émission tina kina zeno mapeka solo ngamna lobi yango mapeka solo boye mite kaza mapeka solo yo ka mapeka nesi oh aza mapeka solo ngana loba na ko to vanda na ba staff boye mapeka solo donc muto otanga kombo na mapeka solo na poto le mo parfait ça la bien ozoko po wanga tonton ya na lobi ko ya aza eloko te banda le loti lobi po bango tu mutafula ba Karine Karine mutafula ba to mona bango to tala ba vidéo c'est na pas Karine pas za mabe Karine tala ba ko tonga bani ya na lobi ya na lobi biso tu na mabe yo za na mabe nga pe na mabe tu vois mais ce qu'on moni komba Karine tema Karine aza leader na bango Karine mutasala bango bazala ce que tango bino bo tanga komba Karine ndenga mabe bo finga bo linga bo baby sa personnalité ne yeba be Karine pas na batuna net nga na za bien na Karine na ko linga ti bo finga Karine ya net Karine peut ta revendre place moté a ko linga ti ba finga double Rolex. Vous comprenez? Pour naza mutanzala te, naza mutuna lelaka te, ba prêtre nanga baza nga ba prêtre na bino ba bino meso bino bolinga bo sala eloko moko boy, po bo diminuer, mo te bo kokate, po nga naza. Ta nga naza na vivre donc rolinga te ba finga Karine. Na okotele kaka. Na kokotele kaka po bango pe bato na ba sala mabe, pourquoi ba okotela bango? Neti malata za nani? Na mboko, aza eloko te. Vous comprenez? Aza eloko te, donc yango moninga la bagite. Tant que tu as démarré Karine à 6h, à 6h, maintenant, démarrer. Na démarrer avec Fox. C'est Karine a tinelo maman na la pour bando défendre. Amani Karine, atinde la ngambongo, aza makila, aza biro, aza ambilat. Ngabe na mbila, donc on moni sur moto kota. Yo moni ba petit janvier basila ba petit abiri basila, ba na ba problème ya ba santé, tala na ba ngone ba komi. Ba komi lokwa ba fou, basala na wapi? Ba vanda wapi? Ba petit wana. Baliba meka yo mona démarrer bango no ta émission na to beta mikolo international TV na yebisi bango keba po biso ba meka biso to mo so meki Karine o meki double Rolex o suka place à faux yo mona ti ba journalisme su ba uta ba prison te o mona ngote bangi ba meka ba nini yo tout la masse force ba rati de yo ba yuma di ba dormi dans la chambre ngamna sala ba idéologie mais petona bira les gars la TV au bord nae bana poto ba seka mabe venant Charline Kala seka mabe ba Jolivet Nsamba na Bordeaux ba seka mabe babi tout à l'heure on a vu que sauter avec des émissions mo kota kuna place Karine banda au sala na Kala ni lenga Congo to moni moi si ya ex patron nae Glody Diasuka tomboki abandoro lobaki alota Karine ndenga mabe Karine aza fimoro mabe aza na ba esprit mabe ba mambebele mabe pona nini parce que ba fanatique ceux qui ya Karine soit disant
bakomi to balekaki na bayoutube balobi ke Tracy asa la test ADN ya mwana na ye wana na Glody et ya mwana na ete ya wana tomboki plutôt pas les côtés. Ya wana la bageza jalousie neti type wana otanga kombo ne pona na kotanga ba kombo na bango telero na kotanga ba kombo bato wana otanga te po baza ba stamanier po so lelo site wana kombo mo eza Karine Mokonzi mutafulango na yebi yango te na ototala ba publication mo ba publier au vide lo kufi imaginez mutazana bo moyi irresponsable type wana otangi kombo publier hommage ya vide là zina ba photo ba José de Londres ba photo ba musicien est-ce que lo bongo ça normal so ozo luka ba vina luka ba vino na ndenga bien ozomona pourquoi Congo na comprendre Congo te soki batu eza soki nzala soki pesa nini eza sope nini na comprendre te tangu yoza na poso sala ba vino luka ba vino na ndenga musu yoko zo pena mutu lokwa vide le est responsable oche imaginer akufi papa bo to ba journaliste to ba chroniqueur les mo pe photo sola mutu na otanga kombo est-ce que bena aza normal oye vide le ko porter plainte image o sala mutu image mutu akufi yo plibi yango mais nous sommes les journalistes, nous sommes les journalistes, nous sommes Karine Mokonzi. Donc, elle c'est que Karine est un succès. D'abord, nous disons que nous avons une vie, nous avons une vie. Attends, nous avons une site au place Karine. Nous avons un site, mais nous avons un site. Nous avons une vidéo, nous avons posté. Nous avons posté poster maman Rachel Ngoyi. Avec Rolex, nous avons publié le blog. Mais si nous avons publié le blog, nous avons Karine Mokonzi. Pas l'équipe, on a succès. Et puis, on a un site où on a un salon pour comme Karine. Maman babi ba utiliser qui est pour mon Karine c'est là non il y a net au salabo yo sali exemple TV au salaba journaliste au boss nango au travail pe na ba HT ni au salaba HB so ya bisande ba au travail ba lobby wana so ba ba utiliser ba futa rola ndeye pa ndo futa Karine so utiliser nani pour ça cop nenga ko tabilo na to Congo pas maman Rachel be so ndenga futa ngambongo bonne na ko tele ba vie bongo après lobby nanga ba ke utiliser Rolex non n'importe quoi. Et ça va n'importe quoi. Atika biloba loba, baluka ba bezi na bango, batika komba Karine, et ça Sony. Pour Karine mutafu la chaîne, na yebit. Dans ma peka sola keba, Karine na muno be juvenile ma peka. Na bina ke na yebiete na lobi. Nga tanga utu ba kombo na bango te po na yebi bango te. Na iba keba na komba Karine Mokonzi la baronne. Pisha kimo international babi pisha mo na poto en tout cas la zwagi plan. Moi Rwanda vraiment ça l'enga bien et puis na mona boka il get comment tu vois na petite sœur nanga azarana na mbalne Olivier wana na petite sœur nanga azarana na taka petite sœur nanga azarana Gilio kasi petite sœur nanga taka mutazana na Canada mais na senga gete tabaki teti na taso baki teti donc vers Karine Mokonzi ane na kini mais à vivre le roi na poto allez là tu voilà double relais pour ça na bonga si na tala succès ba robele là Fabrice Matadi wala ba massa nanga quoi ba yebi na kini po ba yuma na do ba keba pour ça ba continuer na Karine nous répondre ba chaque jour na no sala ba ba vide mais conseil ni no ko pesa pe Karine Mokonzi poto ke na msena aussi ça pesa Karine Mokonzi za mayele ayeba ke bato tout ba o azala na bango balingarete azala ba mayele to solene na Instagram ebisinga ve na comprendre bato ebele balinganga te mais na pesa ba makambo mais ezaka bongo po muto afula bato bazaka jaloux na ye zalaka mayele lo sambo toujours ndongo lo bayeka kala mingi te ba comprendre que ça mona nzambe est-ce que bato nyonso nde ba ofinga ye peut-être ko lezeye azaye moko omoni na koloba nini omoni bato tu ba ofinge Karine kuta kipa bango te po amona ka ke alekani bango déjà aza danger yango ba c'est l'actualité ya ne tu ba c'est la publicité OK na bango donc bato wana kutia bula bango te ozo comprendre mais na répondre bato wana moi si wana tantini manata keba yo donc keba babi keba lisusu donc arrête quelques dédicaces et puis mot de la fin pour que toi kabona biso ouais na c'est pelika na émission vraiment exemple TV donc chaîne vraiment pour na vraiment boya ba chaîne misusu yana ba chaîne misusu mo na ngobo chaîne mo yana ba kolokoto yana ba chaîne misusu mo na ba bengso tamsu na kingabo na kati kuna donc keba me atwa na kasavu to na centre ville mo la pena terre pena sosa école lycée motema piko pembeni donc na peska ba motive na Charlie Nkala puis vena na Odem production dadi na Londres na bo c'était joli fête nsamba moi ça l'équipe basi tout na Bordeaux yonde makambu mama Colette Nsimba mutamema 50 personnes na poto na bosanité et puis sans oublier massa na JR de Metz Nzamba design na Paris wana et puis petit nanga Iget Kamadji ba bi deux fois c'est moi na Canada solo papa Julio Bof en tout cas na lia petit Bof na Oliata wa bena petite sœur mais et puis Chikito Mabidi Chikito Lema Mabidi donc
Diogo, en tout cas, félicitations Bani na Mambosa. Merci beaucoup, Double Rolex, dans le Mabé. Voilà, donc, exemple TV, vous s'abonner vraiment. Donc, comprenez comme ça, Barési Bazato, ça la rame, ça la pour nous couper, ça bino toujours l'actualité en temps réel. Ceux qui ont polémique, tu as polémique. Ceux qui ont maramounion, ceux qui ont côté parce que ah ouais, ceux qui par place en côté, tu as on a sans frontières. Merci na grand théo sur pena ba image à kitoko et merci beaucoup na batutu bolinganga bosé belé couple d'Aké Kanza ya Jina Wajina motema ya d'Aké Kanza donc merci beaucoup merci na mon privé merci na yo mon privé Yannick Chamba Godson Blad Odina dans les bourgeois Franklin Bissilou Monica Makambo Bébé Seignol Jure Seloni Babi Eric Chimbulu bo benga bato belé bo s'abonner awa olinga barezi olinga nde na sara boulot na ngai s'abonner au moins pas ba komika na rouge on s'abonner au benga bato belé au partager émission et au sala nga bien pour na soutenir ngai esclave il y a travail na bino. Quant à moi je vous dis un grand merci et bonne suite de programme sur Exemple TV. Bye bye, bonsoir. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme célébré qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire